balakisi basardine ya fo epola peuple congolais azokamwa me bazoloba na batelevizio mikolo kaka miliki batindelaka bino ya fo biloko ebele batindaka kuna ya fo epola te me ezali ya mabe ya fo bozomona te bachroniqueur bacomédien avant 30 ans basi bavimi mabumu soki azwi mbongo nazoloba ya mpiaka te oyo bazwi mbongo mpo na nini eza mpo na kokɔta basupermarché nalobi nyonso te mpo nayebi nyonso te bandeko mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote basainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko biloko eza ya mabe bozelaka te bayeli bino biloko epoli nsima bokamwe mpo banzinzi baza wana te naloba yango mpe na repetaka awa bato mingi bokufaka batieli yo eloko ya mabe te bosombi nde eloko ya mabe bole 5 personnes siko moko eta ya nzoto na ye na sante na ye esiporte te yango wana akomi intoxike akufi bomoni ete basardine epola soko lango intoxike yo so basali examen ntango yo kufi ekobima batieli eloko mabe do eloko ezali toxike donc babenga yango toxication alimentaire soki bongo so nabosani te donc eloko mabe ezali ya na biloko ya kolia me batieli yo te bokokolia 5 personnes mosu ayoki mwa fatigue mosu motu esali neti mwa pasi mosusu rien mosu akufi ekendeke bongo meme ata batieli bino biloko ya mabe na kati ya biloko ya kolia misu bakokobika misu bakufi famille moko so botali eza mpe na YouTube ya baaméricain babanda kotiela bango biloko ya mabe na koka na voisin koka mpenza ekangama bango babanda kokomande bakoka ebanda koya baza kotiela bango libanda porte ekangama voisin yaka achange bango atie deja oyo atia eloko ya mabe ekozala na meme gwa koka okoyoka ta bololo te eloko te atiaka mpenza baproduit eloko ya mabe oyo ya kitoko nango wana ezalaka mingi ya na Allemagne etekamaka nango mpe eya moins de 3 euro sikoyo na ndako wana ere mo bakoka mo bafievre ere mo bafatigue me etakaki mingi mama akoti po hôpital kobelabela mbala moko te akoma kobelabela bamonana bango bamaladi me bamaladi mosusu me ezali liye na eloko wana moto ezotrouble ye oyo batielaka bango ya mabe ntango baya koyeba bango wana sikoyo esengaki baexamen moko asuka ya makasi epui bato basalaki yango FBI
bapesaki ordre basala yango. Ntango mama mpenza akomi grave bazwi na basuki bateste baye kocomprendre eloko mabe na nkombo ya oyo baliaka akufa. Donc bandeko bokanisaka te so libumu ye monene sante te. Libumu ekokoya monene mpe na bagrese bamafutaka biloko toliaka ya mabe te. Grese eleki ebele biloko liaka mingi madia libumu ekokoya. Me mosu ekokoya ozozala mpenza intoxiqué ezobebisa yo bafuwa ezotake yo bare mozoyeba yango nanu te. Libumu ezovimba boka basango ba biloko mabe te babanda kotiela bato na epoka Zaïre bakoyeba yango na nini. Libumu evimbi ndenge ezala so nabosani te mandrandele ntango libumu evimbaki batindaki na poto na Mobutu po batete po aliaki eloko mabe. Ndenge toyokaka na histoire eloko mabe yango batielaki Mobutu merate moto aliaki pla wana mandrandele so nabosani nkombo nayebi te mandrandele te bo motu mosusu kaka ubie nkombo wana mpenza. Do libumu evimbi sikoyo bino ekoma motu batiela eloko ya mabe libumu eza pla basali baexamen balobi azotambola nango na nzoto. Bandeko soki oza na eloko mabe na nzoto batiela eloko mabe to leloko mabe liboso bakisi oyo etakaka yango ezali oyo eza puissant eza bantidouleur. Me bantidouleur ya modele oyo ozoimagine te eza na bamodele nao ezaka bakiri wana ata bino boyebiki basukoli ye makila basali boye nyonso wana bino bolanda kaka bamashine bapareil mpo bozalaka nango te yango wana bongo. Orke bino moko mpe nde boza wana kaka na biloko boliaka mosusu ekokosukilo makila babiloko kaka ya kolia ekozala nango mpe bilolo otieno biloko mosusu te ya mai te otie nini esukoli yo mpe makila ekozala mpe ozomela lumbalumba esukoli yo mpe makila mbala moko te ozwi kiri malembe ezosukoli makila. Yango wana bandeko bato oyo bayi na basardine pola fo koyeba yango bato batekelaka bino biloko ya kolia obolia. Bato wana na bamboka na bango deja balingaka bino te. Nalobi te bosomba te me fo boyebaka liboso oza conscient motu azotekelanga biloko na mboka na bango balingaka biso te. Na mboka na biso ya bango bamaltretaka biso koloba teke bandeko na biso baza kuna baza na comportement mabe te soko olingi ofuta tike kende kovanda kuna to kende kaka kotambola pendant une semaine te zwa 3 mois à 6 mois banda mpe kocomprendre tambulaka kovanda ndako te okoyebaki balingako te. Siko bato balingaka bino te balesaka bino do alongwe ntina mboka na ye aye koteka biloko ya kolia mpa na bino mpo na bolia asali makambo nyonso bien mpo bozala bonne sante. Non azolesa bino ndenge kaka bino bolesaka bacochon bantaba bien sûr ayaka te mpo aboma bino
me azolesa bino mpo alisala mbongo na ye ayebi peke biloko mingi atekelaka bino ya kolia yango te nazoloba bamagasin tu te basupermarché tu te mpo miso biloko batekaka bango mo baliaka wana eza deja bien moto azotekela biloko ye moko aliaka biloko ya magasin wana ye moko na famille ne baliaka biloko wana eza bien me misusu wana baliaka yango te botuna aliaka siko nini maliaka oyo bino botekaka aliaka baoyo bino bokunaka akozala na komandi na ye na baferme na bino akomandaka deja bapondu baza na bajipe ekendeke babazair ekendeke ba kikwiti bavoyageaka na Congo nde balingi do bakozwa mbisa kokauka na source bakozwa batomate na baferme alors baza na moyen koliaka bien me biloko bino bosali o bango baye nango basurgele baconserve o epola mpo na bino bino boza na besoin bomonaka ndako mo batongi bien baklase yango bien climatiseur eloko bino bolingi siko bozokamwa basardine epola tala na banzinzi bomitungisaka mpe na bacorne bef mpo misuni oyo boliaka eza bef te ekozala moto ekozala bino moko aboimagine na bona pia bino somo yango wana bandeko kokangama na kati ya kapitale bino nyonso mpo bomiboma nde bokangama na Kinshasa wana plus de 10 millions de personnes na Kinshasa mapango ya ndambu banzizi na baterase en tout cas bozomiboma bakomokimisa bino na baterritoire na bino oyo bayaka babundi na banani oyo banini lelo mpe bazoluka bakota na baterritoire na biso ya bakongo saso atekeli bango deja mabele na Brazzaville na territoire na bakongo so bilanga ndeni bakosala ekobanda mpe na bilanga ekobanda nango na bakimilitaire te nazokalikile bie kozala bongo bilanga mpenza bayekoleki Kongo ya Brazzaville ale bakati na ngambu bamekosangana siko na bamanianga territoire ntango bakomaîtrise bantandu ale bamiso baye soko koyekola awi eza bongo poso totali mboka yango ya Mbuta Kagame ezanga deja bisika ya kosala bilanga me bayambaka deja soki bato balaka kota baethiopie kuna banani baheritier soki baheritier oyo bauta bavandaka na Israel moya refule bango eza te asinya contrat na Rwanda bayambaka deja bango mutu mboka eza moke bazangi bato ça fait déjà lelo yo plus de 5 ans bayambaka bango batiaka bango wapi Mbuta Polo mpe akozala ne Rwanda te ainfiltraka azwaki Rwanda na makasi mpo atravaille mpo na bato mosusu mpo aza na elongi wana sesire aza ne mpe Rwanda te so balobi averifie bakoko na ye bandeko nanga barwande bokeba moto wana aza ne Rwanda te do bato ayambaka deja atindaka kuna andimi liswa bando yamba barefugie bauta Angleterre sikoyo ya mindele
libosa koyamba na bato bakokana elongi na ye pota baosangana akosa bandeko na biso ba Rwandais oyo batutsi aloba te bosangana kato ya famille nsima nango alaki etika bango ntina bakongo ake etika bango partout toboyi te bato wana baafrikain me modele bazoyela yango te akobanda mpe na bilanga moto oyo me na ndimi te azalaka mpenza Rwandais mbuta polo akoli na États-Unis atangi kuna boverifie bie bandeko na ngai ya Rwanda bwana problème bokipe kobongisa wana azobongisa te mboka boye tokóma na système ya baminduki mpo na kodétruire ya facile kotonga ezwaka ta tala libi ndenge ezalaki batonga kotonga ebebaki na ta moke bongo bino petit Rwanda ekobeba na minute moto akobebisa yango ye wana aza na Rwandais te yango wana mabele fo kobatela yango kokuna kolona kolia na mabele oyo ya biso kolia biloko na biso sino te bokolia basardine epola te meza mabe toxike nakanisa toyokani ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.